Voilà, nous démarrons notre émission d'aujourd'hui. Hérotech TV, nous sommes le samedi 23 février 2019. Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, au sommaire de notre édition d'aujourd'hui, nous allons parler de 4 points qui dominent l'actualité politique au Congo. Et pour développer ce thème, j'ai avec moi le messager Galate 416. Bonsoir. Bonsoir, Hérotech. Et puis en ligne, donc, nous avons l'une de nôtres qui est au Luxembourg. BBK. BBK, c'est comme ça que je l'appelle. Béatrice Bongeli. Béatrice Bongeli. Bonsoir. La colonne de Luxembourg. La colonne de Luxembourg. Bonsoir, maman. Voilà, donc nous avons quelques points à traiter. Vous allez intervenir selon la disponibilité, selon ce qui vous passera par la tête, de manière à ce que tous les fidèles de Hérotech TV puissent avoir plus de lumière sur l'actualité politique au Congo. Donc nous allons aborder le premier point qui sera l'envoyé spécial des États-Unis au pays des Grands Lacs, reçu par le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi. Alors nous allons essayer de voir quelles en sont les raisons. Au deuxième point, nous allons parler du président de la République qui a restitué 163 300 $ au trésor public. Donc c'est le reste de sa tournée africaine. Et puis on va aborder le sujet. Nous allons parler donc de la visite, donc j'en ai parlé, de la visite John Peter Fan, donc qui est l'envoyé spécial des Américains au pays des Grands Lacs. Donc nous allons parler de Félix Tshilombo qui a restitué 163 000 $ au trésor public. Nous allons parler un petit peu de là où nous en sommes aujourd'hui, oui, depuis la passation des pouvoirs, la fois dernière, puisqu'il y en a qui s'inquiètent, qui se posent la question de savoir est-ce qu'on avance ou on fait du sur place. Voilà. Donc nous allons parler aussi du discours du président de l'Assemblée nationale congolaise, Kungwa Kumwanza, donc qui est maintenant au Katanga, oui, donc qui est parti de l'autre côté. Nous allons parler enfin de nos... Enfin, avant-dernier point, nous allons parler un petit peu de nos frères de Bandundu, oui, donc qui accusent aujourd'hui Fayulu de jouer un petit peu l'hypocrisie. L'hypocrisie, pourquoi? Puisque les gens de Bandundu ou nos frères de Bandundu risquent d'être mis à l'écart. À cause de Fayulu. À cause de Fayulu. Puisque Fayulu est là, comme vous le savez très bien, il attise la haine tribale. Et donc, du coup... voilà, donc on va essayer d'en parler en long et en large. Et pour terminer, avant le d'hiver, nous allons parler justement de ce qu'est fait réellement Martin Fayulu, puisque nous savons très bien qu'on n'est plus en période de campagne, mais Fayulu continue à faire ses tournées au sein de la République. Nous allons essayer de comprendre un petit peu qui est derrière Fayulu, qui finance justement les tournées, puisque ça représente quand même une grosse somme, hein, les tournées comme ça. Il faut la location d'avions privés, il y a les séjours pour lui et pour toute l'équipe. Donc nous allons essayer d'analyser donc avec toi et Maman Béa. Et comme vous savez très bien, pour vraiment que tout le monde soit au même niveau de compréhension, nous préférons vraiment, excusez-nous pour vous qui ne comprenez pas la langue du pays, donc le lingala, donc nous sommes obligés de parler en lingala. Excusez-moi, peut-être que la prochaine fois on fera des émissions en français, donc intégralement en français, mais pour l'instant on essaie un petit peu de véhiculer la vérité donc au sein de la population. Alors, bino bandeko balandi mbote na bino na pesi bino vraiment merci pour na boponi Hérotech TV. Pour na moi lelo tozali bongo na ba point ya ko développer on ndé na otiko énuméron na français. Donc toza en ligne na maman Béatrice Bongeli qui est na Luxembourg, qui est notre correspondance
correspondante à Luxembourg, et puis na Galate 4-16. Voilà. À cause de la vérité. À cause de la vérité. Ok, très bien. Donc nous allons aborder le premier sujet. Papa Tomonaki Namboka, Monsieur John Peter Pan, Oyazali, Moko Yaba américain, Oba détaché en Afrique pour un pays des Grands Lacs. C'est-à-dire qu'on parle des pays des Grands Lacs, on voit Rwanda, Burundi et le Congo, si je ne m'abuse pas. Donc, on a Yamba qui est dans lobby, président de la République, son Excellence président Tshisekedi. Et donc, alors, but, il y a visite Ezakinini. Message Nini Penza à Memela qui mon amboka Tshisekedi. Le kola, merci na motuno tukotu nangai. Le kola ezali ki bokonzi oyo nzamba permettre yango. Dialogue na biso tokotika ngo spirituellement pour nzambe utiliser maloba na biso tokoloba. Puisque ozali moko ya motinda minankolo toke na le sambo liboso ya masolo ya biso. Nzambe na lola totondi to commission na moma kitoko pesi biso. Oyo to vandi na tango oyo toza kolobela makambo etali ya mboka na yo Congo. Ezana oyo ko salema na mabelo te soki lola ekati makambo te. Tozali ba instrument oyo ko utiliser biso. Oyo to koloba to kolongola te to kobakisa te. Mais to l'équipe pona koloba koyeba na ko fait ko comprendre bande ko na biso na bazana banda ko pona koyeba information malamu na makambo etali ya mboka ya Congo. Merci na oyo sidi ko sala visite kitoko na Congo. Zala na biso na tango oyo Saint-Esprit zo contrôle ya makambo nyonso tokoloba na sika oyo e kombela moko na moko na ndako na bango e botambuma na mitema na bango pe kimia na bolingo e kota na mitema bipai oyo ekaukaki na kombo na Yoshua Mashia. Amen. Amen. Alors, ndeko toke na moto na biso liboso to monte ba raison ya visite ya John Peter Pan na Congo. Donc Peter Pan azali moko ya batindami ya États-Unis d'Amérique na ba pays des Grands Lacs. Voilà. Donc but à visiter ça. Merci Erotek Jean-Paul na mutuna utikotuna Congo ezali kikukute. Congo ezali mboka o ezali diriger na mutuna nyamate. Alors Congo ezali bassin oyo ezana ba réserve mingi ya monde oyo mukili mumba eza kotalela yango. Alors babiloko mingi ba pays occidentaux ba pays oyo bazali na makasi biloko na bango makasi na bango ezanako na Congo. Alors Congo ezali poumon ya Afrique. Congo ezali montere makambo nyonso. Alors tobaki bokonzo eza ya Nzambe esengeli batu bakolinga yo bazali na batu bakoyina yo pe bakozala. Alors mutalingaki David balingaki na mutu nyonso tout David pe batelemelaki na kan oyo ezalaki ya Goliath malgré bomaki na ka ya Saul malgré bomelaki Saul Goliath mais tango bakomi ko baye mutabomaki batu batelemelaki babi comment akozo esika ya Saul mais président assis aleki seni sekati makambo passation de pouvoir c'est Salemi et là qui si train déjà ya Congo eza en marche. Alors Amérique revana bon côté Amérique bandaka les partenaires ya ba congolais bandaka la depuis indépendance. Mais quand c'est Belgique. Non, eza Belgique était oyo aye aza lokola mwana bitinda ya américain. Eza lokola facteur oyo aya akolega na ndako na yo soka yeli yo courrier administratif et koya avec accusé de réception. Alors pourquoi po wanga na te que non ozaki courrier te bakotikela yo soko zalité et bakotikela yo passage ya facteur avis de passage voilà soko zali okozwa courrier okosigner que ozwaki yango po wanga na te aye na courrier oyo ba américain batindi à se déplacer rien que pour le Congo. À se déplacer pour le Congo, à se déplacer pour la Rwanda ni pour la Burundi malgré bassin Afrique non, à se déplacer pour le Congo parce que Congo mokonzi déjà azana katia et bonga na ngwende avandi pour na kokamba batu na état de droit qui signifie éducation changement de mentalité. Alors sikoyo tangwaye ayeli bango muka ayena mukanda apesie mais en main mukanda wana o comme na kati ezali makambo otokolobelango awa ezali makambo oyo ba américain bazali na bato baza koluka na Congo o soit disons ba Congo baza koluka no bato wana bakofutelo ko moko te bato bakokanga mate mais bayeli mukanda oyo moko pa yebi likamba komi na kati te. Alors Mama Beya yoza kuna na Luxembourg na kanchoza pembeni actualité ya Congo ndenge mona biso batoza na France awa na mukanda wana makambo nini ko mama ina kati. En tout cas, boza sosombo tenangai na sepeli mingi ko intervenir lisusu na poko na lelo. En tout cas, ndenge na yokela ki envoyé ya ba américain wana alobaki sur la stabilité
activité à Mboka, pour féliciter, pour reconnaître notre nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. Et puis, à l'obéli qui m'a makambo ebele, et puis à l'obéli quand même que ça pour l'intérêt, la banque américaine, l'intérêt à la peuple congolais. Vraiment, pratiquement na yoke là qui est, on a plus qu'on a quand même ouvert un peu de qui m'a makambo à l'obéli. Peut-être que au Galata au Bakissa. Alors Ndeko, voilà. biso ba congolais nde to comprendre l'importance de mboka na biso te bato mosusu bazouta libanda to te poser dans nos questions soki bazo mépriser bokonzi donc chef de l'état pourquoi ndeko Fayulu ti sikoyo azo continuer ka koluka vérité des urnes na mboka moko ezanga nango ntina na mboka moko mais ngana comme Mama Beya Mama Beya, menga kanisa ki ndeko wana mukanda yaki nango ayaki pona ko luka vérité des urnes pour na kanisa ayeko appuyer Fayulu ngana kanisa ki ezaki ndengwana balobi vraiment c'était très clair que ayete pona kotungisa ni peuple congolais ni gouvernement ya ndeko Félix balobi yango très bien ba komi yango kutu ponga na tala ki yango et pas Didi Dipumba na France Congo je crois c'était très clair parce que de toute façon naza ko sepela mingi d'intervention wana parce que yebi bisika mazita eza ebele il faut bato amaye pona kofungola ba mazita wana Kabila zo jouer sûrement ba jeune aye peut-être pona ko continuer protection naye quelque part na ya batu naye ozomona ce qui fait que bazo bloquer le gouvernement sike bimizate bazo wena kaka ba biloko pourtant baza sous la position de force. Il fallait peut-être pour rappeler que non. Awabino jeu zali sous-souté, donc il faut peut-être faire la jeu. Dans ce qui y a un jeu de dames, un jeu de cartes, un Scrabble. Il y a des gens, parce qu'un esprit à ouverture, comme on bloqué, je sais qui fait que le jeu est bloqué. Il faut passer un esprit d'ouverture, donc pas des bandes pour intervenir. Pour jeu fungwama. Pour ça, quand on a 5 ans, 5 ans, on a aussi tout le monde déjà. Dans 2 ou 3 semaines, vous comprenez? Ils ont kende. Mais bango yo le 5 ans mais bango kuna babi bazana 20 ans. Le caméra zui atikeli Tshisekedi dazui atikeli caméra. Yo le 5 ans. Papa nangai totika ba provocation wana. Caméra comme président mboka na te? Ah bon? Non, caméra comme président. Nakokata caméra comme président mboka na te? Caméra comme président te. Soki ndeko Félix asali musala na ye kitoko oyebi mutu mwindu biso surtout ba congolais to kufi nzala trop to kufi pasi trop oyebi ata bato nyonso balanda Fayulu wana kolanda wana elobi na ngo eloko te bana misala te bana eloko akosala te Fayulu akomi lokola comédien akomi lokola mangebo so mabena kane mangobo akomi lokola mangobo na monzali théâtre ciel ouvert ndeko atanga nengene landela kana bina na mwa muke ba danse soki pe ya ba wenge soki pe ya ba nanya zo binela biso oso comprendre donc le pas chose ça na ba distraction et c'est que j'apprécie de Félix Azolanda yeti et puis tu sais pardon olimbisa na kozonga na nzela ya bonzambi bible zolo ba soki bazolo ba malamu na yo mingi keba oso comprendre amen de Félix. Tout à fait. Ça veut dire qu'il est dans les bons. Il est dans les bons. Papa Galette, c'est ce qui n'a pas si, mais quand on confirme. Ezali. Alors, na mukanda nandeko, à part Oyo, Mama Beya Otikoloba, Mama Beya de Luxembourg, makambo mususu nini ezali na kati wana. Na kati ya mukanda wana déjà ba américain baza na besoin ba installer ba business na bango na kati ya Congo. Ba américain baza na besoin ba intérêt na bango ezala akina Congo. Elingi koloba gagnant au président Lobaki, baye ba ti misala na Congo, congolais à se retrouver na kati ya Congo bango puis va se retrouver. Parce que 21e siècle otozo kende oyo, ba matière oyo ko sala ba fusée, ko sala ba biloko lobby ezala na kati ya Congo. Congolais mutazo ko nyatango na sena mabele na ye. Et la kisi ba ye pour que Congolais oye ba valeur ya mboka na yo pour profiter na mboka na pour biso bi ba melke to profiter na yango. Alors na kata mukanda lobi to ye pour na paix ya Congo, pour na paix ya ba américain
pour intérêt ba congolais pour intérêt pe ba ya ba américain et la kisi ba bombi eloko mon côté et puis les sous ba kisi ba lobi na kata mukanda oyo woke et ngi koloba oko gouverner sans tâche ni ridi kosu mutu akotele melayo azate na kata mukanda ba yimna ko pesa ba sali rappel ya batu oyo batangisa makila na Congo oyo yemoko pa yebakite oyo batikala kotanga bango te na liste oyo ezalaki précédente oyo Union européenne de kolobela batangi minaku batangi bakomba batu misusu ebele na kati okotanga ngona na kati obe minaku bazaso minaku na nani bazaliawa bazali nanga obe minaku nanga Kone nanga Benoît Bindu na Norbert machin basengi ba muso ba kombo ngo ebite me bazaso ki 4 soki 5 oyo na yoki que Jean-Pierre Mbemba abakisami na liste uzomona sikoyo baza ko bakisa toujours ba kombo ya batu pourquoi zo bakisa ba kombo batu wana batu oyo baza ko luka histoire de zoba luka rebellion na kata Congo baza ko avertir bango bokeba boko kufa liwa ya mpese na zanda basoso elingi koloba keno tango gouvernement nanu ebimité gouvernement ebimité et la gouvernement ko bima baza ko avertir déjà keno ba dinosaure ba responsable makila ba congolais ba ko se retrouver na gouvernement au nouvelle ko bimate elingi koloba le Kabila to soutenaki yo Kabila to signaki na yo po sécurité non la libota na yo et la kisi batuana état de droit muteko s'occuper na bango ozawana te pour défendre bango ou pour présenter mboka yaki on a te que no pour luka abomba bango tout simplement baminaku bananga na ba mususu tangi moye kuna kanga kombo na bango ezaki parce que baza batamakila na ko kanga kombo na bango te kombo na ko kanga ezali mutu luka lipa ba Norbert Basengizi. Voilà, bango nyonso tu wana voilà bayiko bakisa susu na Mbemba tango babakisi na Mbemba boyebi oyo Mbemba loba il a accepté inacceptable a préféré Congo ekende ndeko tozali lelo oyo pona mbongo na ye alobi bien que non soki bobimi na ko bomba bino alors azana compte rendre na ba congolais te mais sentinelle ya mokili pour Nzambe na Nicolas Zali na se awa gendarme mokili za ba américain alors bazana kata liste ba américain bazana ngamuna ba américain avant état de droit ya Congo et s'établir na Congo état de droit ya Congo mutekangi bango te mutezo luka bango te état de droit ya ba américain mutezo ko luka bango soit nous pour ça bango bokeba bozala musika na makamotali ya Congo soki bomeki bokokota na boloko tout simplement les Kabila bazana kata ko banga parce que moi na koyaza koi mutu alobaka te elingi kolobaka no soki koi auti kolia mboloko elobite que no makaku oya kosaka pembe na ye poste kaza atondi akolakisa ko yaza koi akolia yo eloko zo lekana Kongo ngwana pour moi na koyaza koi alobe les Kabila na FCC balo mutu mumbazo lobate malgré limbisinga mais Kabila zo luka défense générale na batuna non batu wana fa sambisama il faut aller quand même mutango zo lobate albika bo c'est l'état de droit mais avant écoute état de droit eya mais ba américain gendarme mukili mutu eye ko sala bino ba congolais le susu que non bobo sani ba misusu bananga bobo sani ba robe minaku alors te rappeler bino na Mbemba le susu bokeba alors du coup pour te dire que non sikoyo koi alemboloko et le but makaku oya ko sakana parce que a uti ko lia tondi akolakso azan ko ya ko lia yo omoni biloko ezo le kana Congo voilà alors pour alors likambo Batista to le kana question mususu ndeko maman donc voilà bien sûr mais j'ai pris que Batoudio surtout va comprendre Deko Félix Adazali nationaux, c'est très bien parce que Deko Félix Alobite on a besoin des étrangers, on a besoin des investisseurs. Ozoyo Kabaso par exemple n'est pas qui de Musito wana, je n'aime même pas que Musito investisseur bayate pour créer ba trouble papa. Bitumbe sali kuna na beni kuna yo mona investisseur bakima. Bah oui. C'est ça. Quand je dis Nzambe ba congolais, donc 90% ya congolais ba yebi Nzambe. 9%. Tout à fait. Donc on a besoin misu pour te ba sur quoi nous marchons. Demande au Galata au sur le bawana. Nous se pesa medition na ça ba belé wana. Mais tout ça na esprit ya patriotisme té. Tout ça na esprit ya amour ya mboka té parce que ba kosa biso mingi. Ya wana penza satana il faut longa musika na biso pour te comprendre valeur ya mboka na biso. Alors ndeko na garanti
Tolanda qui n'a boké bibisonyoso Nenge président de la République a donc 163 300 dollars. A donc ça on a trésor public. Alors bibo pesa ngambongo pour na la tournée mais mbongo tigali yangoyo. Mais asala ki on na bitnini. Akoye pe ozambongo wana a chango na libenga ou bien a pesi mama Denise basali ba course na bango 163 000 dollars et zambongo belé. Mais est-ce qu'il y a un message à travers Retour en Bongwana? Bien sûr, derrière toutes les paroles, il y a l'esprit, derrière toute l'image, il y a l'esprit, derrière tous les actes, il y a le comportement. Alors, vous voyez bien que non, les Chinois, les Indiens, les messana na kanyaka na corruption na katamboka na, bayaki sur le prix de 3 millions. Ayebesaki bango, ezalaki cadeau oyo ya liki 4, premier verset 8. Fukamela ngai na pesa onyo sa mokili. Balusa mabanga ekoma mapa. Ezalaki force ba bimisa ye na direction na vision ya papa lobaki le peuple d'abord pour abosa na vision ya elaki. Alors azongisa bango na cadeau wana, elaki sa isi bango keno bokeba makambo oyo esili na régime oyo. Bozo mbongo na bono bakisela, batu obonyokolaka. Mais le même Libanais na si na landa ki semaine au leka ou là dans la semaine même puisqu'on est samedi, bah comme ko réflexionner ba école. Elingi koloba boye bokalo yo bazalaki wapi elingi koloba boye bana bazofana mabele tout à fait mais tant bazo sel ba mbongo wana bamoni que non il faut tout ça quelque chose pour tous à la bien vu to continuer na idée elingi koloba bona moment oyo eloko moko kobombama eza surtout na Congo ndenge balbaka kelo liboso ya Nzambe mudio sazali bolumbu Dieu voit tout Dieu connaît tout alors sikolo kola mokonzi oyo aye na Congo Congolais ont comprendre te nzamba zukaka moko azalaki mwana poto oya uta na ba pays de droit oya yebi justice ya mboka lekelaka ayebi pe na kinzoto bwaza vrai noko alors siko za na kata bonzambe na sagesse azana ngoya bonzambe siko parce que zali ta ya nzambe alors siko yotango aye alakisi exemple déjà elakisi ba libanais ba indien ba pakistanais ba ke côté na déjà non bilaki biso bikoki éducation changement de mentalité déjà to bandango libela parce que biso moto kanga bisaka to kima na mboka oyo mutu moko ko bana banda kwa zate mutu moko kanga bango zate bizale na bango mutu ko kanga bango moko alors c'est facile pe mbongo oyo asali tourna bobo santal baki que non je serai modèle comme Kasavubu to yebi mon Congo azana des fautes azana des maladies mon Congo azana mouchard mon Congo azana document qualité mon Congo azali bonne gérance vous comprenez ajika kamalamu alors alabaki na ozala modèle lokola Kasavubu mbongo oyo azongisi 163 000 dollars bolobi wana mais ayeb eza un message à persi ba oyo balekaki na régime akabili keno oyo nyonso ayibaki mbongo ya mbula matadi tangu yango yo bozongisa na kesa l'état avant état de droit et à la marche avant gouvernement Ebima. Mama Beya. En tout cas, un petit commentaire. Bonsoir. Amen. Voilà. Il y a zongi 663 000. Tu vas l'accuser de rage. Tout à fait. Heureusement que lui, il est la caravane qui passe pendant que les chiens aboient. Amen. Vous comprenez? Parce que voilà. Akenaka na combien? L'histoire se répète. Donc, peu importe, ça sont prêchés par l'exemple. Parce que les Congolais parlent trop. Trop parler peut tuer. Mais yes, ils sont prêchés par l'exemple. Tu sais pourquoi? Parce que je crois qu'il y avait du mépris pour le peuple congolais. Mais maintenant, je commence à me comprendre. Alors, pourquoi on peut la AVC? Parce que ça n'a moins. Allô? Bien sûr. Quelle révélation encore? Quelle révélation? Donc sûrement,
Vous comprenez? Donc, ça va tout. On va tourner la maison sociale, on va la banque, c'est là. Quel est dans Bruxelles, on a beaucoup de gens qui ont autoroute. Effectivement, je comprends dans quel état de Congo il est. Sans la bambola, on se doit apporter Pierre Naye, on a confondu la Congolais, Miso, on a confondu la Congolais, la Katina Bonyama, on a confondu la comme un moutou. Il y a moins de Konanga, et quand vous dites que vous êtes des hommes de Dieu, ok, parce que toi, on a Kanda Nabino. Amen. Nous avons besoin de la vérité, rien que la vérité. Vous comprendre, on les cacatés n'a pas blague, donc ça là, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas le moment. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce qu'on a mal, on souffre, voilà. Andeko Naranti, vous avez raison, puisque Tozu bateau à Londres, Tozu bateau à Angleterre, Tozu bateau à Suisse, bazana discours moko, bazo souffrir na ndenge ya mukete. Biso kansaki bato bazana poto, bazana kimia, bazana esika kolala, bazana misala, bazana la paix, mais bazana pété tant que Congo n'a ne télémité. Oui. Congo n'a ne télémité, bato bazana ko mitungisa mingi puisque mabota tout ezana mboka wana. Donc bato wana tant bazana kimia, ezali kimia ya oyo bazali awa. Toyokaki semaine passée que le président de par intérim, il y a Assemblée nationale, M. Kyungu Wakumwanza a décroché na Assemblée nationale à Kinshasa, a préféré à siéger l'Assemblée na Katanga, avec un message derrière, soutenir Tshisekedi et notre président légitime. Bon. Mais est-ce que M. Kyungu Wakumwanza a tiki la mouka? Puisque tu sais très bien qu'il y a Zalaki na coalition ana ya la mouka. Ndeni na longwe la mouka a longwe déjà pour tous à la vraiment précis a longwe et ceux qui a longwe a comment soutenir Félix Tshisekedi na bitunini. Ah merci pour la mutuna tukotuna. Tokozo saturo to bakeno la mouka demande service à la messale. Kyungu commence à Baba Wakatanga joue médiateur. Alors, le boko o ezalaki ya mbindo bosoto, o lamuke lobaki. Yango le boko ngo bakomi ko senga sous service. Alors na moment baza ko lela, Fachimbwela yazo zongsa kubwejito, pana ka kwambela tu yaku Nairobi, wambila ni meme njimutu wa lamuka. Imbwela nyalobi kubwejito boma muluba tika nyoka. Alors ngo tokoloba sikoke soki lamuka bandoki ya lamuka na ba passer ya lamuka babongoli motema mabe nzambe eza wapi mais na moment oyo soki Kyungu ayebi na koloba keno lamuka ekufi elingi ko bakeno katumbi mutaza ko senga katumbi mutaza ko lela paso ngana mboka mais concrètement lamuka ekufi te tango zoba ekufi te moteur ya lamuka Moutazali ko financer mbongo pour la muka existe c'est Katumbi. Alors ce qui Kyungu aza ko loba Kyungu est égal Katumbi baza bato moko et ningi ko loba keno Martin Fayulu tika ko sala ba meeting no na kombo ya la muka indirectement baza ko ebise parce que ekufi nazali naza sumuta la muka te biso toza bato ya ensemble et ningi ko loba keno Fayulu ba meeting ozo sala ko sala susu na kombo ya la muka te sala yango na kombo ya ICD oyo aza ko comprendre message ba opesa été Ozolanda parce que ceux qui a le but que nous avons nanga Katanga et nous ko bakeno balingi kimbia mokonzi otondimi ezali oyo aleki na miso batyo surtout Félix Tshisekedi. Alors du coup baza ko avertir ndeko Fayulu tika ko sala ba meeting na yo na kombo ya lamuka luko sala yango na kombo ya SID oyo aza ko yeba oyo azali te munene ya komi azaka na kata distraction de ko Fayulu. Alors pour te dire Katumbi a dans besoin azonga mboka bambongo a BBC ebele na corruption basomba ka pouvoir été babota makana kibokonzi ezala bonzambe bayekola kango te babota makana ngo soki otosi te esprit nzambe pe kei alors ndenge pe mingi batikali enveloppe timbrée sans courir l'intérêt mais bazali basala nzambe mais muli nzambe c'est kei alors pour netali batunyo soto wana ya la muko to tangila ngai mais montere makambo ezali baba Wakatanga soki asa lobé la kisi
Mbemba okangi munoko elakisi Fayulu okangi munoko elakisi Matungulu kanga munoko elakisi Musutu kanga munoko mais na moment oyo soki Fayulu a discernaki na makambo zo lekela mutu akosesi opportunité zaye parce que eside eza na position te moment ko bimisa eside na position zaye mais aza toujours na kata ko bina na yebito soki ba boîte de nuit zangi na Kisasa po bina o ekangami na yebite po ya ou na bina te yango aza toujours na kata ko bina aloboti ka bina pour laisser opposer à ça yango na laxi baza libanda mama Beya na ibite sosa ni kamba obatisa ngai ba kyungo nyoso wana ba Moïse Katumbi ba Mbemba Limbisa à la limite ko to bango ba déclarer na bango foi na bango te devant le monde entier Martin Fayulu a déclaré foi na ye devant ba tunyoso pe ta frère na ngai boye mais na zo komisa tambe parce que to yeba kamitema ya batu na tangu ya problème merci bino ko lobi ke tozo ko ndela biso po biso to za peuple po biso te tozo ko fata mposo ke ko sala ba rebellion na bino wana Fayulu ba ko kufa te bana na ye ba ko kufa te muta ko kufa te tani Moïse avandi koto biso nde ba ya biso nde ba kenda ka liboso ba Thérèse Kapangala ba Roxy de ba so kende ko auto combattre ya lobi ka za mwana na Nzambe kai nani ko mwana moni ni mwana soki la muka ala ki poki ba la muki oyebi nini ngana zo mituna kambu ba lobi ke zala ki reconnu te ezala ki na boka ka plateforme ko électorale sili nango kashi sili président monani eloko nini esila kate papa na ngai eloko nini esila kate nana zo comprendre te makambo esila ki ba reconnaître bondima ki machine à voler te obana ko benga machine à voler bokena yango bondima ki cour na biso te bokena cour wamba basengi bino ba PV bokena ba PV ya mapa na ya mwamba bato bazo yemba wana na yembi yango te nzembo yango eza wana basengi Fayulu ba PV na ba PV ya mapa na mwamba bosikoyo nana yebi te bino bozo makambo eside wana papa kwa bazana patana mnini babena na base te eside na base te la preuve que nous sommes discours que c'est discours de posture avec MLC et puis Mouzi tout le temps par l'Obaka lobby Martin Sali porte-parole porte-parole d'égo nous sommes à l'écoute nous sommes à l'écoute babosani ke Katumbi azalaki Soriano babosani ke Mbemba azalaki Monia babigme babosani ke c'est n'importe quoi babiloko nyonso to na biso peuple tolingi bapesa biso mapa bapesa biso kolia bapesa biso basoins médicaux voilà ce que nous avons besoin et ceux qui osent frère nangai ke ngana lengi na bindeko lokwa yonanga toyebi parole les voix de Dieu ne sont pas nos voix na tikelio sada de Congo sada te papa lobaki le peuple d'abord. Est-ce que c'est pas ça l'attitude que Martin aurait dû avoir au lac na Kobina autant on a posté la chose ceux qui paient campagne post-électorale salaka na yeba nanga ya mais justement question nanga yango wana pona yeba vraiment campagne normalement période de campagne c'est les qui yazo continuer na tourner na mais nani azo financer ba tourner wana puisque ça représente quand même une certaine somme ce sont de frais il faut la financer par quelqu'un mais nani akoza sima bloko mais yango na siko na moni que non hypocrisie eza makasi na makambo za kosala eza très dangereux pour la république ezali gère biloko o balunga ba déstabiliser gouvernement o eza na place mais ba se tromper puisque na bango eza correct té parce que campagne c'est silaki l'élection et c'est sili président Asiabimi Seni et c'est Kati Makambo OK ce que pas vérité des urnes nan ba non vérité des urnes zo senga na moni za ya moni te za ya butu eza lokola mutu abala na butu abota na butu siko azo discuter na mutu oyo azaka na vie de couple na moi enta ye na moi aza na mwasi na bana te azo yebiseke nga na mwasi na bana mais na moi ba yebi ozali likombe alors du coup azo discuter na mutu que non nga na bala nazaka na mwasi na bana eza makambo o Martin Fayulu azo kosala les vérités des urnes eza lokola vérité des urnes ya butu po na moi makambo c'est si là neuf congolais se disent que non bakata makambo mutu moko mutu abima mais na moment oyo il fallait à se construire comme opposant. Mais là, pourquoi on comme opposant? Nana Kanye Munoko, Mbemba, Nana Kanye Munoko, Katumbi, Nana Kanye Munoko. Parce que ce lobby Katumbi, papa Kunga lobby que non, toza na biso batala mukate tout longwe. Alors, na moment où il y a à se ressaisir comme ça mutu ango, pourquoi on misa mutu te? Il y a un problème. Il y a un problème. Ayebio yazalité, tout simplement, le tokolo baka que non, Nzambe za malamu na sens nini.
bato nyonso bakolinga yo te mais aux entours ya pouvoir oyo nzambe asalakisi bambuma ya mabe nyonso tu oyo baza na kati ya république mais eloko ekolongola bango ekozala bolingo na prudence parce que bible mpe lobi sauve toi oyo tokolobela président sauve toi le ciel te sauvera. Mama Beya, oui. nasepeli papa na ngani mbisanga vraiment na landaki ndeko galati na bokebi nyonso c'est vrai makambo lobi wana nzambe azwa lokumu de toute façon azosilisa bamieto etikalaki ya mbongo katumbi na soki batombe makutu apesaki mingi te peut-être avec na moi réserve moko parce que po boyeba Félix il ne s'est pas présenté na babenga ngo nini na bandeko Eliezer bakomi oningi babenga députation élection présidentielle tout à tout qui passe à l'obiko déjà on va qui ngana kende la présidence beaucoup montina na premier ministre to kana ki bongo na landaki on a discours moko boye kuna na s'intéresse kala avant l'élection alobité puisque to liko comme président Fayulu azalaki déjà tellement na badoute dans que ça sali président na élection présidentielle entre ta cette équipe Congo na ye au cas où métier pe na parlementaire vous comprenez on a ce nation na yebi que peuple na ngabo matabo kita Félix Elati anataki soki babenga ngoni gilet pare-balle abi non nga gilet pare-balle na ngeza peuple na ngai vous comprendre Martin Fayulu a joué précaution à quel côté ya sali présidence côté aussi ko balobi que atindi suppléant na ye akende kuna soki na koma makambo na nini ko siéger kuna mais lui constitutionnel c'est lui qui a rempli et qui a signé de sa main donc atayo boye pas na nga na signé ozokende kuna na yoko tek na kombo ya beya même si beya n'est pas là vous comprendre donc batika ba jeu wana le peuple congolais a assez souffert Moïse a salo ya lingi aya elobaki na mon fils mukoko abatela commerce na ye vous comprendre puisque les paroles ne s'envolent plus et les images non plus ozongiste na bango makambo nyonso to wana ça va pas. Alors Mexico yo ndenge bango bazondima président légitime o azana Kinshasa na Congo lelo te ndanga yeba est-ce que Moïse Katumbi il a lelo so batunier président nonani ye moko Fayulu so batunier président à Congo ezanani lelo F Bazaïdi ba azo poser candidature na Chouapa donc soki lelo président lobi bon na kiosa la tour na Chouapa akoyamba et Félix Tshisekedi en tant que qui? En tant qu'un ami, un opposant congolais ou un président de la République? Tawana Esili, il est le président de tous les Congolais et non des tribus de Luba. Est-ce que Bango va se reconnaître les Kaza président? Alors bien que ceux qui va comme gouverneur, ceux qui va comme député, bakobenga nyokate président, bakobenga, mais c'est Félix Antoine Tshilombo, mon président. Il est le président de tous les Congolais. Olinga te automatiquement aza président na yo. Alors passeport diplomatique ko bakozwa. Taba ko kena mboka songo pakala. Na se bakotuna ye président mboka lonani. Akoyebisa bango te ke Fayulu. Ça va comprendre bango te. Bako kena kombo ya Félix. Vouloir ou pas. 5 ans oyo ont traversé oyo, tolobi yango bien, ezali 5 ans ya épreuve. Congo ezali ya kokufa, il faut seka lokola Lazalo. Akozipa mabulu ebele, éducation, na changement mentalité yango mutu kobota fruit après 5 ans oyo, Congolais va le sepela après le deuxième mandat. Mais premier mandat oyo ezali mandat oyo ya ko traverser des preuves, il y a ma mentalité, il y a éducation, il y a état de droit et ko kanga batebele ko toni sa caisse à l'état. Oyo otso lobana que changement rosala selon nani programme il y a campagne il y a Félix, il y a président Félix mais et cause là pour quand peuple congolais a commencé à s'impatienter donc c'est-à-dire que un mois mobimba tout le monde peut le mogote zo salama ba Frank Diongo ba bimi présenté ba nani comment il s'appelle Jomin Dongala a bien présenté tout le monde m'a boulé kangamité batozo bimara balabala tous les jours ba futamate depuis 40 50 100 mois ba futamate mais changement au Bandakan Congolais a commis impatient quand même. Merci na mutuna olobi oyo Loba mama nakati ya mukanda na Bible quand Nzambe a visité Moïse a visité que ko libérer
bana Israël ndenge moko Moïse abandaki kobanga amen donc kanisa te kata Félix c'est pas zobanga parce que azomona énormité ya baresponsabilité ya liboso na ye aza mobali il marche avec le Seigneur ndenge mpe Moïse nzambe atunaki eloko nyonso nango na loboko oyo nzete kamata sa boyebi lisolo wana amen komaki nyoka il fallait 10 plaies papa 10 plaies tout à fait bana wana batona ba comprendre que non muto penza nzambe na tindi mais dans mabima qui on a eu des ramassis tout à fait et parmi biso awa wata surtout la diaspora ramassis basé belé ba bazo ko décourager ba bazo sala on se comprendre parce que de toutes les façons dans la conscience on n'a pas dans éroté pour ça on marié ndenge papa ndenge de kokala azali netinga mukwa so que lingi mutu on chose de préparer déjà ndenge Yesu asia se prépara ayebi ke beyaza ya ngai mais beya akobanda kokoya osana besoin na tombo la kaye des dispositions par exemple on gagne ça nango envers président Nangai Félix on se comprend et il a été tellement honnête alors parmi biso nyonso to awa mutu azana expérience azate kakaye kabila wana donc nga azoyie kola akosala ba erreur mayebi ke ya mutu ya peuple folia éducation et les camboto ben changement de mentalité ce qui boyoka ki garçon na Afrique du Sud makabalo baki tolandaki Congolais lui ko c'est la biso mboka sud-africain malgré bauti na apartheid ba lingi mboka na bango tu ne peux pas comprendre ndeko ni mwana na Singapour na peuple nangai to yeba ke mboka wana pesa meli biso mama Congo papa Congo to na mususu te kaka ye wana vraiment papa n'a pas continuer pour dire mais ça va penser idée on est là kinga parce que je me dis non c'est très bien il y a pas de problème alors papa yo le olobin na ko yalo la bango boye azokende ba fête azana to ya kopema te azamutu to mona ka ba Macron awa donc ba su pouvoir ba kena no 2 semaines kopema to mona mo Sarkozy ko to lokela ya makambu aluka bato moko ya camarade na ye moko riche moko boye so ki Félix a fait biloko wana ba koboma ye le pauvre quel kaka fête ya dictable na ye a répondre kaka par politesse mais vous comprendre mais Samba n'allait pas pour ça puisque oui maman oui non maman nous sommes convaincus que toute autorité vient de Dieu oui. Tout pouvoir ne vient pas de Dieu tout à fait c'est la voie de différence tout à fait parce que Ndeko Félix c'est Azan autorité ou tu pas Azan tout à fait pourquoi je l'ai dit Azumbo, Azongisi na caisse, il ne parle que pour le peuple, il ne respire que par le peuple, il ne doit qu'en à son peuple, comme a été son défunt père. On se comprendre, contrairement à Bamisusu, Babokilo na bango ya Cameroun, Babokilo ya Cameroun, Babokilo l'administration la prophétie, l'administration na tous na lié libino avance. Non. La prophétie comme bimati kuna keo, olimo ya Félix de continent kati na ngai solo. Et tout le banini, on va dire 17 ans d'esclavage, on va dire ça n'a 30 à Mobutu, n'a pas aucun prophétie. Donc c'est là qui prophétie que Kabila politique a pouvoir na malembe, mutu mo apesa ki biso en côté. Merci maman. Merci maman, merci. Et nous on a ça na o maman bongela uti koloba. Alors depuis indépendance touta na bambutu à part tango ya Kasabobu na Lumumba, bato ba sepela ki après bato ba sepela de sous-souté. To sepela moketanga Mobutu na paix. To sepela na tanga Mobutu unité. To sepela na wakata Mobutu mokonzi moko papa moko ekolobo moko. Et après cela 18 ans ya Kabila, mutalongoli Kabila zate. Mutu a telemita bakeno na za mobile azate ti Kabila baki keno na kokufa na masase ningo bakeno oza mobile aboma ngai. Nzambe ye moko akotaki Kabila na pété, alongoli Kabila na pété. Yango na lobi pe keno passation de pouvoir wana eza délivrance. Pourquoi? Le vrai pasteur na Congo, baza misatu, eza Kabila, eza Tshisekedi, eza na Edingwe, ba pasteur misatu na Congo. Oui, Edingwe aza vrai pasteur, a bombi identité na yete. Voilà le vrai projet. Mais pasteur anini ya ba nganga, a bombi identité na yete ala. Alobi ayebi Nzambe, mais asa ya kaki
kisi oyo nzambe akela yango abengi bino boya epai na ngate po ozwa kisi bokelo luka nzambe ya solo andimaka ba passer waza na kisasa te parce que bayebi nzambe te basala ka kisi ngai dingo na sala ka kisi aza le vrai pasteur oyo bombi identité na ite po nzamba na besoin bata mabe par rapport ba baza ko bomba na sima ya Bible ya nzambe. Alors o Kabila sala longo na pété eza lokola tei monde atei congolais oyo pe Félix akoti alimbisi mais ba bosani mabe oyo ba Kabila basali te na batuni basali te parce que to yebi makila etangami justice ko salema mais na oyo etali ke aye abeta baguette magique na moi moko mais non 18 ans oyo bato balelaki ya fufu ezate école ezate impayé ba fonctionnaire ba kufa basi na bango batikala matricule est-ce que ye mutu asalaki makambo wana non ye mutu asalaki makambo wana te akuti Kongo eza kokufa makambo wana bakokimile yango te tokotyango na mutu na ye te ezali ndaku ekufi eloko ezate ye aye po akombola abana kosomba biloko ya ndako po congolais oyo na kosepela ça rien à voir na un mois ça rien à voir na 100 jours ezali kambo ya patience il faut restauration congolais polonga ye Mobutu alongaki congolais tanga bomaki batu na pongabi congolais yango mona kisekela bikeno vaincre la peur parce que Mobutu alobaki na batu oyo pona longa bango fona kobanga mais ya yete na kobanga aye akolonga congolais na bolingo état de droit état de droit mutu ekozonga congolais na nzela yango ndi ko restaurer Congo parce que Congo eza yokufa aya na baguette magique te oyo akopesa batu fufu akopesa batu kwanga akopesa batu bilamba te bomengo ya sama bele mutu ekolesa batu me na nzela ya mibeko baguette magique ezate mutu diaspora nini azali na poto awa akiti na société albike no ngala yo sala société pour embaucher batu azate kaka mindele heureusement za makasi na diplomatie yango akondolo kaka mindele o bakoya kotonga na Congo kotia ba boutique na Congo pour congolais azwa musala ça rien à voir na ye Congo kufi te pona ye Congo kufi pona mentalité ba mende mentalité ba tunyo sotwana auto limbisi mais ba mbongo ba yiba faut façon sango na kati ya Congo ye mutabomi Congo te akuti Congo eza kokufa. Alors lelo batu bande na biso bandundu bazana ko banga makasi balobi makambo fayulu azosala azotambola Congo mobimba azo panza discours moko ya haine puisque semble-t-il que contrairement ya oyazo lakisa ba danse newana o abinaka banini ezalaka tango ba projecteur ya ba caméra ezali mais derrière la caméra il attise la haine. Voilà na privé. Voilà baluba mais bandeko ya banalanda ki muke na télévision congolaise babi mais fayulu azotia biso na place nini est-ce que azokanisa biso te est-ce que azokanisa ba problème azolukela biso te alingi nini ba écarter biso na ba avantage alingi nini ba tia biso à l'écart alingi nini alingi vraiment que tous la diaboliser tous wa misala te tous ba promotion te puisque tous ba bandundu est-ce que on dit que ce qui vraiment haine contre Bataban Nundu et Zalaka, Fati alingaka banda tournée ya Congo na Bandundu. Et la kisi que président de tous les Congolais, Moutoua Bandundu, Moussoaïli, Mungala, Moulouba, Moukongo, Bazaba na tata moko, maman moko. Alors, ceux qui bandeko Bandundu, Bazako le bakeno, Fayulu a commis très dangereux pour Nabango, et à l'issue de comportement Yandeko, Fayulu. Alors, ceux qui n'ont pas meeting naye, azakoloba malamu, alors na interview privée, azakoloba baluba, et ça très dangereux. Mais là, on a comme ça, pourquoi? Parce que mon louba a rankinete, mon louba a mutuya NT. Alors du coup, Moulouba kokota na géoté que non parce que baza oloba que non tribalisme que Moulouba a wana kozongi sa mabe likolo mabe ko futa te na kata Congo et loko oyo diable benemi a Congo baza ko zela yango wana. Heureusement, le président à la place aza très sage aza komona musika yango message alors makambo oyo yazo sala ko kasate ke batabandu nyoso tu bazo sepela makambo Fayulu azo sala jamais ba sepela ngote qu'est-ce que Congo to yebi tribalisme te to yebi division te parce que Moulouba bala mutabandu bala Moulouba au lieu parce que non le colo ya cache na la muka ba to ba panza na lo ba mabala ekufa lo bana ba okendo abi ça n'a rien à voir avec mambo o Fayulu azo sala Fayulu mambo azo sala ya ba discrétion totale azo sala ba provocation na ye moko alors ce bande combat nous bazalo ba bongo oui c'est vrai parce que azo lukela ba problème mais heureusement et ça le gouvernement au té gouvernement a vengeance c'était gouvernement a ba kota rande té ba rando té et ça gouvernement il y a état de droit ce que ça le gouvernement il y a ba vengeance ba rando ndé ça la ba meeting na été
Ndaza na accepté partout dans la République d'azo otambola. Et la question que non, état de droit aux libres, liberté d'expression, loba oyo okoloba sala meeting no mutazo kufate gaz ezo beta mate bazo kanga pe mutute la kisi aza libre nakati ya mboka na ye mutabandundu azali le bienvenu nakati ya mboka na ye toza batu moko famille moko dans l'autre mboka na suka émission na biso mama beya moi liloba pona mutuna oyo est-ce que batu ya bandundu baza diaboliser na bikolo mususu na moi ya lelo? En tout cas, naebi te biso awe sika tovandi naebi ke moi un wana pe kotie kaboli biso na ba amitié ba 20 ans, ba amitié ba 15 ans, tout qui ba raisonnement et puis c'est pas si mingi mais nous sommes au-dessus de la mêlée. Oyebi na peso ka moi témoignage moko muke semaine dernière il y a 2 semaines na kiteke pas coiffeur nanga aza muto Nigeria. Sikoyo otango na tunya kaka babi apona ebi ke ba kongole mingi ba ya kawana na tunya ka binde ko na bi aka mi ko bande ko na ba ya wate abi bayaki kutunga kuna yitsi bonga bi ko na présidence ka ya wana siko kwa forda zoluba sikoyo wana albangi ngako ma mutongo te message congolais congolais va répondre ya bien tétété pour la toliki président wana te tolingi était atuni me ponani yo kana no argument ya mutu pour ça muluba c'est ça muluba mais c'est quel argument c'est le que notre tolingi était pour muyibi tolingi était pour criminel tolingi était pour na boyi mais ça ce sont vraiment ozo comprendre tel ka yo mo ba diaspora tel ka yo ozo mona mais na zolo ba pa yo ana besoin de santé oya ye abozwa bombe lacrymogène était abozwa li santé tout à fait ana plus vedette que Bob Marley tout à fait voilà akende tina suka pour Kabila pour na quantité pour Kabila pas mituni mais tant mouillé il dépêche qui en opposition baloko zo ba lacrymogène bazo zo ba gaz et batozo kufa neni ya foyer mutazo kufa te ba ici état de droit Kabila mituni quelque part Kabila comme une danger de comprendre te mais ndenge ni ba meeting ya foyer mutazo kufa te mutazo lacrymogène te ba kanga motete ba ici état de droit est en marche alors Kabila zo comprendre l'état mais pourquoi na tiki pouvoir OK ça été nzambe mutalbi tika yango alors azana kata ko banga ya ko sakana te alors mabe ya liloba suka to comme na chute ya émission na biso lelo donc avec sur ces plateaux le Galate le messager 4-16 à cause de la vérité et puis maman Beya na Béatrice na Luxembourg liloba suka mama pona ko pesa moi toli na bandeko o ba olanda biso na moi lelo merci. En tout cas ngani lo bananga ya suki ezali boye biso ba oyo tuzo kapasi pona nge bazo meka ko maltraiter président ya biso aza président à Batunyo surtout mais ça fait mal quand aza la carte la vérité bato bazo ndimate et on est s'adresser particulièrement à bato président bazali pour la président Félix Tomi Tungisate et ça na ko mabongisi ya Nzambe ozomona Moïse alela ki alobi Nzambe longola nga na mokili peuple oyo boye wapi mai wapi misuni boye boye masolo nyonso to wana bandeko wana balela ki batungisa ki motema ya Moïse mais Nzambe asala ki kutu Nzambe Moïse ayebisi Nzambe soki obomi bango na désert awa bakolobaki mpo ozangaki makoki Alléluia. nayebi ke eza la même prière que Félix y fait parce que nayebi ke Félix aza mwana na Nzambe alingi amema biso tina destination na biso tina grandeur ya mboka na biso qu'on appelle l'occasion de voir et puis nena loba makambo Félix azoloba ba promesse na ye eza ndoto te tout simplement parce que na année 73 nga nayebi ke nakomaki chasse na ba 73 po papa na nga alaki soldat tokuta ba éboueur tokuta tovanda na ndako moko na royal bato bayebi royal ntango akala kote na venir na posa nikutu komo ya venu yango mais na kombe wana na royal toyebi royal donc eliki ezali ce n'est pas des promesses en l'air tout est possible mais biso nde soutenir bien et puis arrêtons de dire eloko nini ya kosala mpona biso mais c'est à nous de dire qu'est-ce que nous allons apporter pour notre pays c'est ça le vrai problème parce que congolais avandi kaka bakopesanga nini bakosalelanga nini tomesana sopeka c'est pas bon parce que bapesa biso baopportunité oyo bayekolaki awa oyo baza na mwa bamisala bamwa bamboko bakende basoutenir bacréer baemploi mindele mpe bakoya bato bakolo nyonso kaka mindele te parce que nous-mêmes nous sommes des grands entrepreneurs mindele kaka te ndeko na ngai puisque bango nde kobakonfine bato mais nzambe apambola bino émission kitoko nga na kopartage topartage yango kutelakisa bato ke toa na bolingo toza na bolingo na rien contre nga ndeko na nga abala moto abandundu papa na nga moko abalaki mwasi abandundu nga moko na tanga na siama